ya kosala bongo filme ya vie ya papa Simon Kimbangu mpona kotalisa mpe komonisa na mokili mobimba pasi oyo bamonisaki ye na 1921. Azalaki bongo victime ya bato ya mobulu oyo bakotelaki ye na ntongo ya jeudi le 12 décembre. Te bandeko balandi pe boye malamu na programme na biso ya Masolo News. Masumu de Blende, artiste, comédien et cinéaste, azalaki bongo victime na tongo ya jeudi le 12 décembre 2024 na bayi ya viongolo bakotelaki na ndako tozwa ba détail na elobeli ya Masolo News. Mapanja. Nazali na panga ngambo naza voisin ya papa Masulu de Blende. Donc maintenant c'est bande qui biso toyokaki. Mais lokwa bazaki mine bazali batelema itema na ba porte manito bima ezate. Bayaki na ba soda, biso balaki civil. Bayaki na ba moto. Donc baye basala action basisi bakende biso to bimaki toye tokoti na lupangu toye mona ndenge basali action. Mais nde to bengaki la police en tout cas ti siko nde to fandi boye to comme da dizaine ba yete. To ke loko mo te salami. Donc to fandi to zotalela donc l'état tala likambo. L'état tala la biso likambo do nzamba sunga biso po eza passe. Eza pena passe ne loko esalami oyo. Ti siko yo mutu moko te na noye awa po amener enquête loko te. Donc to fandi to zotala to zozela. Merci. Faut 3 personnes là. Maman, comme les gens na butu vers minuit, papa azota la télévision. Amoni kaka batie biso torche na porte. Bazo ningisa poignet. Nga azali déjà kolala, abeli nga fo ba criminel ba côté biso. Tant papa lobi ndenge wana, nga pe na bimi mbango na chambre. Na moni kaka papa azo ganga. Papa saki na cuisine, nga pe na fungoli fenêtre. Na mopanzi bo nazo ganga wana bazo menacer nazo ganga nazo benga petite sœur na nga moko tozala na ye tokangama lopango nazo belela ye bibi. Ok bango pe na bakosa bango bazo ta l'événement. Siko tango ba fungoli porte ngala papa tokoti na couloir. Papa kangi porte na couloir. Papa lokola zalika ye moko bazui porte ba fungoli. Ali biso mena papa tokoti na chambre.
na cadette na biso tokoti na chambre cadette kuta ya kota ne ka biso tokoti na kata chambre tokoti na chambre papa sikoyo avani na mbeto cadette na ngai sikoyo azipi couverture nga sikoyo na vandeli pour na ko protéger moi toyeba kaka ba criminels so ba koti ba violera bato mwana ntuka na biso na afiniki couverture nga na vandeli lokola kit bayeka papa pesa biso mbon pesa biso kutula ba koti nga na lobi kaka nzambe loko bima na mnona nga nzambe na zukimia ya kutu ba kota na bandai ko ganga kasi na lobi kaka nzambe na zukimia tango na zukimia wana papa vai na mbetu nga siko na vandeli mwana na biso wana vandeli mwana alimba moko kaka machete ka pemeni ya papa vai na mbetu pesa mbo tala machete mulayi machete sika moko ndeli pa na ngai mama pesa mbongo tozala biso na mbongo te tozala mbongo te bo pesa mbongo ba moko pa papa zo timide papa kuta tete machete kuta ko pemeni elongi papa bina zala nga na mbongo te ale sikoto mona kaka moko na bango awuti libanda ye acheki maske te awuti libanda ye kokota tango ye kokota tali kaka akamwe artiste tobima ali moko ale atali na mbetu atomboli matela amone loko te sikonga kote na lalaka na zako charger téléphone azwi téléphone na ngai kenango bafungoli armoire ya papa bazwi enveloppe moko ezalaki na ba passeport bazwi babwaki nyonso ntango babwaki mbongo ezalaki na kati papa mpe te sikoyo nani azwi bana monta mbongo te bazwi mbongo nyonso bakei nango ntango bakei nzoko na libanda bafungoli mutuka na biso mpo babima nango batie kotika yango polele bazwi contact batie na pembeni donc baminaki biso lupango mobimba ntina nsima ntango tobaluki bapanzi bakopanza bavitre ya cuisine bapanzi porte ya chambre na biso bapanzi porte ya entrée ya lupango ya ndako bapanzi na chambre bakota lokola 10 nga naza kokonte bango 10 bango soki na masque kaka moko aya kosauve biso ndako bakaka nzambe nde tatindaki ye entre temps bazwi batelefone na mbongo bazwi telefone na nga bazwi mbongo ya papa bakei pa papa tiaka basapatu babandi kotrie basapatu baye komona revolver moko eza yango ya plastique asala yango théâtre bazwi babi na ye o niyebi te eza nango plastique tosala nango théâtre ale bake na nini na portemanteau babandi kopona bilamba ya papa na saki nanga moko mpe ezalaki na chambre de saki bazwi bake nango ngani na saki nanga nde bazwi nga nde $5 moko ezalaki na saki ezalaki na salon oyo ya papa nde na nalobi te mpona nazwi na maîtrise te ye mayebi nde mbongo ne ezalaki na ndenge babimi na ndenge bakote tozoyeba te tozala bafile babere na lupango nayebi nzala bakoteli te babuki mpe porte ya lupango te kaka porte ya ndako nde moto babukaki sikoyo nayebi ke papa masuma ya artiste mene na mboka oyo ndenge azwi menace boye message nolani mpa bakonzi ya mboka balandi message oyo baolandaka message oyo bakonzi ya mboka fo bainsécurité ezali awa na bumbuseli mbato yo akaka bakotelaka bato mbala liboso vomanga na mona makambo oyo toza na basusiete awa toza kutu na matanga moko na balabala na biso bazwi bato ya matanga nyonso bakotikoti bango na kati ya lupango bokota tokota nzoka bazalaki na opération na bango mosusu bazalaki na balabala batiatiali bakaka na bamapango oyo eza na pembeni na biso donc vraiment bakonzi fo batala likambo vraiment toza na de bureau ya la police moko babenga yango soki mbata na susiate moko ezalaka wana na yango tozali kosenga bongo na ministre ya intérieur kotalela biso ka oyo ya insécurité pamba te ekomi likambo mosusu tokoki bongo kosilisa programme na biso te sans pourtant remercier bongo le cordon papa Lambert Makwemimo mama Fifi Ndongala pe équipe mobimba ya Masolo Kimbangu TV mokolo mwa lelo tosuki awa nde tokutani mikolo mizali koya soki bongo laiswa e komeli biso nanote